Peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. J'espère ava tobondela bozomona tuki oyo ava tokota na prière bomoni tuki oyo eza ya 220 litres tuki oyo eza ya 220 litres ava tokota na prière na biso. J'espère que bomoni yango ava tokota na losambo nalakisi bino yango na ntina tobondela nzambe ya bosantu. Tozwi ba Bible na biso totanga na Bible na biso ya Romain. Tofungoli Romain na biso 10:9 natangi na kombo na Yesu. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango polele na miso ya bato nzambe akokomisa yo bosembo. Pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te. Ya solo ekomama boye moto nyonso oyo abondelaka nkolo akobika. Tika nzamba bosantu apambola bino na kombo na Yesu. Bino nyonso bozali pamboli mpona ngai wana tobondeli po totika moma oyo na maboko ya molimo mosantu le paraclet dispensation ya suka. Amen. Yahweh nzambe ya bosantu nzambe ya Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, na pamboli kombo na yo na tiki moma o na maboko na yo. Zo contrôle ya nyonso kolo na makambo yo talisinga na loba yango pona yeba na kosunga libota na yo kolo nzambe ya bosantu. Pambola nzambe ya Israël yo tika kilolo kitaki na se pona kobikisa humanité nzambe ya motema malamu. Opesi biso mokola siko tomona te tika mokola sika lelo ezali pamboli pona bénédiction pona bana yo mokola lelo ezala délivrance pona bana yo na bandoto na bango na bandoto na bango efongwama molili longwa na bavi na bango makam na bango efongwama. Jésus, je t'en supplie par ta grâce, par ta miséricorde Seigneur, na opportunité tu m'as accordé ce matin. Sala bango bolamu papa, sala bango ngulu, sala bango grâce papa, makam na bango kende liboso bimisa bango na ba prison nyonso na kombo na Yesu Masiya. Bolamu netalisama na peuple bazolandanga na bao bayebi yo te bayeba yo na bao baboya yo bazongela yo tango komi na suka kolo simba mitema pe limbisa mitema parce que yo ndo tiaka motema faro makasi limbisa mitema ya bato deja babeba bazo continuer na kobeba nzambe yoka mawa sala bango bolamu wana eza na makasi na bango te na makasi no na bolingo no na grâce na otala grâce osala sol sala pe na peuple na yo nasengi faveur na yo bolamu na yo etalisama pe bolingo na yo kolo molimo mosantu tala grâce osala ngai koluka ngai na moyibi na kati na babe na koboma na osali ngai ngolu na koma mwana na yo lelo na partage na libota na yo na par na yo sala bango pe ngolu koleka oyo osali na nga bolamu no etalisama na bavi na bango na kombo na yo Yesu Masiya. Zwa contrôle la vidéo yo na loba pona lokumu na yo na kombo na Yesu na makambo yo talisinga na tongo lelo lokumu ezonge pai na nzamba bosantu. Amen. Tika nzambe ya Israël, nzambe ya bosantu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, apambola yo nzambe le tout puissant, nzambe atonda na bolingo, nzambe atonda na bolamu ebele, nzambe wana aza na yo apambola yo peuple d'Israël, peuple de Sion, nazaki na makambo kola pesa kinga pona partager na bino, makambo oyo nzambe apesi biso signe tango nini na komaki yango lobi signe ya makambo oyo ekoyela biso na mboka oyo batu bakobima. Quand est-ce que batu bakobima naza na signe kola pesa kinga na bongisaki na osala video pona yango naza pe na video mosusu na bongisaki pona sala pona bino mais lokola nzambe a permettre apesinga makambo lelo ya oyo eza pe oyo kaka ya moto na mtongo lelo yango na partager na bino nalalaki lobi nazaki bien te mais nalalaki na sambi nalali nzambe bisinga tanga 3 vex olala na bengaki yo boyaki nasalaki repentance po abenga na boyi nasengaki ye pardon na désobéissance na bi papa limbisanga na yeba ete ozobenga nga biwi na bengaki yo nga nayebaki te limbisanga yokelanga mwana o mawa neta nazalaki nango abitangaka 3 vexe yokanga lala natangaki 3 vexe na nga bibliki lobi nde na se repose ka ndenge alobaki nanga na kosi repose wana na kati ya révélation makambo namonaki nde nalamuka na olamuka ezalaki 4 heures atali heure 4 mais 4 heures ngo misu makasi ya lokwa na mpinda na moi na otambola ngabi
na jusqu'au Bible na fungoli na telefone comme ya kipembe na ngana tshaka musika te na misana ko tshanga musika te pona air ya classe abana na zui na bendi yango na tali boye air 4h nde sko na zui verset biblique na bandi kotanga par rapport à makambo ya talisi ngai tant na bandi kotanga bolimbisi tant na bandi kotanga yango tant na bandi kotanga yango pona volume excuse-moi yo kanga bolimbisi apekisanga de koloba excuse-moi po bat balanda nga baza ba mon côté ba kibele mais kobosa na bolimbisa peuple de Sion bolimbisi peuple de Sion ndi na kovanda wana na kolala wana na bondeli na nani bebe na bina tungisinga kutuna na baluika na opese tete na mona na tangi ka deux versets bibliques pour mipe kamatinga na lali mais na zaki kutu mutu na kolala kutuna tangu wana te na comprendre te na lali kolalonga na lali aki wana mama nzamba olakisanga na révélation makambo na yeko partager na libota nkolo oyebi ba makambo suswa eza mambo oloba te tellement lobami déjà totikaki kaka volonté ya nzambe esalame na biso toyebi ekosalama lobi nzambe atinga kere nakibakisa tuki moko nakende koluka yango na lisungi na bino nakende koluka yango na zwi yango na ye nango yango na ndako na bia seni asalanga ngulu na bakisa pe moko mususu grâce na yo etalisama na bakisa moko nde na ye nanga nango evandi nazoba biso ebakisi moko papa ekoki te ekoki parce que place na otiango eza te na ye nango bandeko na nga navandisi yango nzambe azolakisanga nini na ntongo ya lelo nzambe abandi olakisanga nayoki bazoyebisanga liboso alakisinga de paster na de paster wana namoni tata mwasi nanga akipa paster moko nga mpe nakipa paster moko natelemi pembe na paster wana parce nga na kati na lokwaki nzambe apesanga paster déjà alakisanga azalaka bien so na bisi bino bilobulingaka ba polémique mais ye aza bien abeba te parce que 2 fois 3 fois yango namoni bien na révélation bien pe nzambe ayekolakisanga boye na ayekopesanga na obondela mpona ye nzambe akonfirmanga soki olingi oyeba komba paster ya motema malamu ona na bebi te okolalakisanga obenga soki oza intéressé parce que olobango na tv boye lobi abebi comme si mama Rebeka alobaka aza ya bien bato bazaka bien mais lobi babebaka na boye ngambo mais ngai kolalakisanga ya bien osomona nzambe alola nzambe abosanto mutu mosusu aloba mama Rebeka soki ya mabe boyebisa biso mbama mpo ani ya malamu oyebisa biso te nimero nanga ezana estce nabuki kopesa bino nkombo na ye nabonde bapolémike na baoyo baloba aza ya mabe bakoma kosalela bango baanalyse ke aza ya mabe mais so bolandi mpe bavideo na nga dès le premier nde olanda témoignage na nga déjà naloba nkombo na ye ya omona bi so okutani na nga na video obenga ngai bandeko na ngai na kolala wana sikoyo na oyebisa bayebisi nga 3 ans bayebisi yoka na révélation 3 ans esala 3 ans ngabi 3 ans est-ce que nayoki bien esala 3 ans 3 ebele boye après nzambe nde otalisanga nde bato baokima sikoyo namoni bato nde baokima sikoyo nzambe aolakisanga bato mosusu baokima bando oyeba ndako bakimi akimi na bitumbu ezoya mpe na guerre ezoya sikoyo naomona bato mosusu bakoya kobuka bandako ya bato bakimi babuki bakoti balie biloko na bango bazwi biloko na bango to balie biloko na bango la révélation nanga donc moi trouble mokie mais c'est clair après nake na révélation wana nakekutana na tata mwasi nanga na révélation tata mwasi nango azalaka awa na poto nakenda mpa na ye nayebisa bino nayibaka ye mbongo na ye nakenda osengi pardon awa na poto nakenda okonfese ntina poto awa tata mwasi yanga nayebisi ye namoni mwana na yo ya mwasi azopesa bise na moninga na ye bana donc bana mike baopesa na bise nde bapesa na babise wana révélation bapesa na bise mais nzambe alobi eza mabe par rapport ya basoi na bango ndenge ezotutana alliance mpe ezalaka na basoi na biso nde tobanda opesa mibale
nzambe déjà loba na biso to briser balliance wana na ndoto. Nzambe loba déjà to briser balliance wana. Ata nde baza ya na leki boba opesa na babiza monoko, baza mwasi o mobali eza mabe parce que bazosala na balliance sans le savoir. Pekisa bango kabola bango. Ce message aussi Dieu nous a passé pour nga na yebi eloko nzambe alobi. Na yebi te à toi so tu comprends, o comprendre ndinga na lobi, na comprendre so na bimabe obongiseli ngai. Na yebi te soki yo comprendre ndinga na comprendre. Bandeko na ngai leki. Na koleka wana na bisi tata mwasi makambo oyo ezoya na solo na tata mwasi na nga kaka na ndoto. Ye kutu nakutaki azosala babilo moko boye lokola ya koteka. Surtout kite na katika ya ndoto. Apo nzamba bandi oyebisa nga makambo oyo ekomi pembeni. Est-ce que bozo yoka ngai peuple de Sion? Est-ce que bo comprendre nga? Baloba makambo oyo ekokoma guerre, ekokoma na mboko tozali bitumba ezoya. Nzamba lobi na nga makambo oyo ekomi bino pembeni. Na ndoto na katre wana nga nalali makambo na komomona yango. Makambo oyo ekomi bino pembeni. Siko na pembeni wana yebisa bosomba biloko ndenge kolo alobaki. Donc famine oyo tolobaki bato ba negligaki, bato babeba koka ba osomba te, bato musu balimbaki, bato nzamba alobi ekomi pembeni. Apesi nga jour te bandeko na nga. Apesi nga mois te ok ezokoma bino na demo awa te alobi bongo te. Est-ce que bo sosola nga bien? Alobi bongo te. Alobi makambo ekomi bino pembeni. Elinge koma. Abi siku na ndoto na kinoso na mutu mobo azopesa nga kutu mbongo. Ozomona. Mbongo kafuna somba biloko wana ndoto yango kaka. Après kolula kisinga iso nini. Mais parmi bato bande kokima na ndoto, wana ka ndoto na bete bino na juka suko fresho. Ami makambo ekomi pembeni. Siko parmi bato bande kokima na ndoto, nga nazaki kokima te. Nga na kimi te parce que na ka wana na kimi na nga te. Bobosa na te nzamba yebisaka nga na obima te na parmi bato ba obima. Na otikala wana oza mutu asuka. Ponga na oki wapi yaya. Na okomela pa nani. Nana obatelanga, nana ozwanga, nana obombanga, aw mibombelaka aw. Ye moko alobala ezati so na pesi eloko okima okende Congo. Donc ayebi pourquoi ke na koyebisa bino bato oyo ya lobi babima. Pe sini nini na pesi bato wana babima. Pe maloba nini alobi na bango basala. Wana ndeza makambo nga na komela ki bino awa na bongisa ki mission par rapport à émission on. Bandeko na ngai peuple de Sion, bana ya Nzambe, na temps oyo tozali, makambo kolo alobaki ekomi pembeni. Eza na bato mususu bolimbisa nde na tie mutubu nazoloba parce que monsieur ekende po nga na profita po na ba disciple. Nga na lokwa bato nyonso te azaka ye moko a passer mission na il est calme ou bien azana bana ne bakoli ou bien azawana mutu aza pembeni. Te nga na za mama bana mike. Donc soka ba meke obimawa tokomi bashi. Donc romoni na lobi na azopesa message pe na luka eloko na kokola kisabino pour bo comprendre makambo nini ozoya. Ozomona. Tozala na tembe te. Totika kotia tembe na liloba Nzambe. Nzambe aza na posa bikisa biso. Biso moko nde. Biso moko nde. Tozoluka nde ba problème biso moko. Makambo ezoya. Ba vague ezoya. Nzambe aza na posa a sauver humanité. Nzambe aza na posa abikisa biso. Nzambe aza na posa ayokela biso mawa. Nazwi yango kutu na tiki yango na telefone wana mosusu na bosani ko lakisa bino awa na kanisa ki na tindaki awa na WhatsApp nanga ba image ko la pesa ki nga pona ko lakisa bino koma famine ekoya na mboka. Koma pe na nina signale bino peuple de Sion. Nzambe alobi makambo ekomi pembeni. Nzambe alobi na biso makambo ekomi pembeni. Nzambe na kati ya ndoto nazoka 3 ans. Me makambo ekomi pembeni. 3 ans na mboka oyo ya famine. 3 ans ya guerre. 3 ans ya bitumba. Est-ce que bitumba ça la 3 ans to yebite? Bitumba ko ya pe boye. Et puis ebetika to 1 mois. Ebetika 2 mois ba mikolo ba yebi makam na zolo ba to 3 mois il y a pas bien dans les pays. Mais ba dégâts o esalami pour boire kozonga bien. Tu peux faire 3 ans pour tout ça ni loka kolia.
nzambe atalisi nga makambo ebele apesi nga mpe baimage ebe yango na ngai nalakisa bino par rapport ke nde bato baoloba koma nzala ekokota na bamboka oyo nazwaki makambo so na kosala ya bino video ata 9 minutes na kokomela bino na se na botala makambo oyo na ngai nalakisa bino na video nalakaki bino botala bavideo yango bokomona ndenge bato balonaka baye kozwa biloko babuki barecolte baye nango mpo batekela biso banourrir biso mais bomoni ke cette fois-ci baloni me nzambe mbula ya somo ekei kuna ya mabanga na bamboka mosusu ebuki bamboka mosusu babilanga ebebisi bilanga mpe mai etondi potopoto efiniki bilanga siko bato tokoliani bango deya balonaki siko fu babanda kolongola potopoto j'espère boya mikolo bocomprendre balongwa na potopoto wana babanda koplante donc batraite mpo elongola potopoto wana babalola mabele d'abord fu mai esila mai oyo nzambe akotisa wana bomoni ebele na bavideo mosusu bandeko mosusu baotiela biso mai wana eza telema delika telema ebele bozomona yango soki ekota na bilanga bakozela nao nini mai esila mpona na kolongola mai bapepa mai ekoti neti na plage ya bilanga donc bino boyebi etandi ya bilanga ndenge ezalaka na bamboka oyo soki boyebisanga mai etondi ata quantité banda awa ti awa mai mojindo ya mai baolongola mpo baketiango wapi na ndenge etondi tout etandi wana bakozela mpo ekauka tozalaka mayele eza te na bapoto esa bato bazala na te bolia tozala mayele mai wana fo ekauka potopoto wana fo elongwa banzete oyo nzambe akobuki akotisi kuna balongola babanda rekote ya sika mpo te baya kobukela biso mbuma baotekela biso ça veut dire biloko bango bakozala nango moke wana na provision ezala même pas prix oyo biso tozoka esomba oyo nido ezalaki 25 euro deja ezalaki nao ya komata eloko ezalaki 18 euro ekomaki 25 euro na moment oyo ekomi 35 euro peuple de Sion ekomi 35 euro ça veut dire biloko ezomata kaka loso ezomata kaka ça veut dire biloko bango bazala nao moke komata prix makasi mpo bayebi ke ezala prix makasi bagane mbo mpo bana biloko mosusu te aparka yango provision bazalaki nango baopermettre biso te bamama bana tokota tozwa de lingete na nini ekoma biso lingete moko yo oza mama bana to mosu 4 lingete moko osuka nango ndeni de lingete osuka nango ndeni bake wana milongo wana kani fiske mpona lingete mulongo wana bongo biso bamama bato bana babokola bato baza te bakengela bana okotika bana no ya mike mpo ke esala mulongo wana maladi oyo ekoya na mokili bandeko na nga bozala mayele bofungola miso nzambe eloko alakisi nga yango wana ke makambo ekomi pembeni soki omoni okosala provision moto osala te soki omoni osala par rapport à video omoni mpena oza convaincu osala sala tu seras pas déçu mais soki omoni okosala te ndeko na nga wana eza yo kosala te mais un jour oloba bato balobaki nalali na butu wana oyo nzambe atalisaki ngai deja nabetela ebino no nalali na butu bandeko namoni meme loposo na bango namoni bato bakondi bandeko na nga mikuwa ka nde balakisaka bana na biso na batv nde bakonda nde balakisaka bapara na biso oyo baafricain ya guerre nde bakonda bandeko na nga namoni bango kaka bongo bandeko na nga na bakopo ya mai me bakopo ya mai baosenga bato bazokufa na swafi ya mai nalobi swafi ya mai posa ya mai oyo nzambe atalisenga na ndoto yango wana bazosenga bamai bakoche mipanzi ebimi bango nzambe alobaki na nga nayebisaki bino ke bato banopesa bato mwa biloko na balabala mais ce n'est pas pour banourrir biso mais eza mpona baecheve biso basilisa biso bofungola miso peuple de Sion eza na bato mosusu baza na poto awa baboti bana na bango mpe na poto awa baza makambo mingi ya kosala makambo bakoko na biso basalaka ya koketika mbongo mpa na bango biso tovivaka mbongo ezala na systeme na bango boyebi mam naoloba na bakode mpo yaya naobanga kasho de nzambe atalisanga kasho nzambe alakisanga na ndoto yaya bakretien bakangi biso na kasho so na banga na basene makambo oyo yango te tokotela kasho ozomone sikoyo bandeko na ngai na bino bato kosalela eloko tozalaka tokotisi tosombi lobi ozala okotisi osomba systeme eza te na kati babaloli systeme bambongo nyonso ke perte
yebela. Soko comprendre place otende na betongo yebela. Numéro na nga téléphone eza wana. Benga loba mama Rebecca loba na biso clair likamni omoni par rapport ya misolo na biso. Bozo ka ya solo kana biso. Solo keza kindoki te. Loba Rebecca souffle la toi. Ça rabino ki na biloba loba. Loba mama Rebecca mikoni mona mo baloba mo solo mo solo. Bino pe bata solo ka lokwa akola bimisi solo ka c'est le bon va botika pe solo ka. Mon nzamba bimisi kampamba te. Ndako c'est erreur bona TVT ya mo solo na soloka. Ça veut dire totika soloka. Tango pe to komi comme nzamba pesi nga matia. Tango to komi eza sutanga ko pumbwe te. Keba mkomuso ko pumbwe boye. Otika lina kanda nzambe o mikolo azana ngoe. Message passé. Eye pamba te. Wana bino na ndoto te ye physique ye kaboy. Ozomona na makambo na ndalo ba bato botiaka mwa misolo boyebi mpe tobomba mwa mosolo na biso te bobenga ngai nayebisa bino makambo oyo ekosala makuna mwende tozala boye eza bato mosusu balingaka nga te akoso biso nanga information nanga akefundela nga portelinga plate bayekanga ngai ozomona bozala mayele peuple de sion bozala mayele bobenga nga elo nini na ngai nayebisa bino guerre ezoya bitumba ezoya makambo wana ekomi pembeni na mboka na biso nalobi makambo wana ekomi pembeni nzamba lobi lelo makambo wana ekomi pembeni eloko ya lobi yango wana nzamba asalaka na ntango nde na ngongwa na ye me nzamba lobi ekomi pembeni pembeni wana nzamba alingaki asignali biso bamama bana toza omona mwa 10 fois 30 euros oza négligence okesamba mwa pati ozomona kaka makambo ezopusana deja balobai na biso boye erate ta mosusu epusa nzamba atiki biso na ane tobungama me alobi ekomi pembeni ainterpele biso conscience elalaki oyo tobandai konéglige kosomba provision oyo batikaki bolimbisi nzamba alobi tosala nini makambo ekomi mpe pembeni na makambo lokola ekomi pembeni peuple de Sion bofungwama miso bapasteri ya mokili oyo babosani marshe ya nzambe na libota na ye boyebi nzambe ntango ayaka kozwa bato na Egypte aponaka Moïse matika Moïse ye moko te abunda bitumba na Pharaon babundaka bango mibale Moïse na nzambe Moïse azoloba ba acte azopose nzambe se asali nzambe lokola banda kotambola na peuple wana biso nde tobosani nzambe ndenge atambolaka na bato na physique mpe na molimo ozomona eza na ndeko moko na mboka oyo tozali abenga ngai ayebisi nga mama Rebecca ngai mpe namonaki makambo eza na mutu mosusu bakomelanga meme na TikTok kuna mama Rebecca ngai mpe nalota makambo donc eza na bato bamona makambo oyo eza bato balota makambo kutu banda kala me temps oyo tokomi bana na nzambe bokende kotanga Josué 6 na Josué 6 wana ce n'est pas en vain nzambe interpellé biso vexé oyo nga kutu na bosa na ye na nga vexé oyo nayebaki na nga lisusu te ke ekoki koyede nga na temps oyo eske boyoka nga nakokai koyeba kutu te vexé oyo kokoyede nga sikoyo me nzambe asali moninga na nga azotanga vexé biblique akomi na Josué 6 abandi otanga na ye bible ndenge azomedite nzambe azoyebisa ye nini zwa vexé oyo pesa ndeko na yo ya mwasi ekobikisa ye na France parce que France ezokweya pesa ye vexé oyo Josué 6 asala ndenge mwana mwasi oyo asalaki bozo comprendre boa mayele zwa Josué 6 yoka makambo oyo servant de Dieu mwana na nzambe ndeko na bino atangi bible nzamba yebisi ye moni vexé oyo pesa ngo Rebecca donc pesa ndeko na yo donc nde tozaka so kola zo cha loko nke oyeba pe mutu ni nzamba olobela yo pe ozana na moma wana ndenga nzambe tonga lobina nga makambo zo koma sikala te nayebi ki bunaza bino nayebi ki nga bulandanga
na otika kanga na bikanga mona bana nga non non na yebisa pe bino ki makambo papa lobi komi kala te to bongama to se préparer oya mona osala sali oya mona kotika atiki oya zaki na abatela alobi na Josué 6 pesa ndeko na yo et mama Sera benga kinga na telefone alobi Rebeka kolo apesi yo Josué 6 alobi azokwesa mboko zali na ngai yo yebi boyebi ngai yaya naza ingalisa tie na verset biblique nazalaka ingalisa en tout cas tant nazwi verset wana tant ka alobi na nga kutu asise maloba te nazwi verset wana na développer yango na fongoli yango Josué 6 ngabi Seigneur tu nous as donné cette verset biblique pour nous sauver na bonde na verset wana bandeko na ngai na tangi na pratiquer oyo na kuti na kati ya verset wana façon pratique na nga façon de na saleli verset na ebenga mama Sera na bitala verset opesa nga verset mais tala verset fo ekende boye fo sala maboye fo ezala boye tala nenga na sali yekuta kabwa bi Rebeka yo bapesa ko eloko te na pesi ka verset moko commission ngo bo fongoli yango boye omondeka kamwe ofongoli yango boye pardon lekeli nga na mayeli na nga pe na sala ndenge yo sali pona nini ayene loko matière euti pa kolo akaboli na nga ndeko na ye nga pe nzambe apesi nga mayeli nga pe nazwi su mayeli nzambe apenga nazongiseli moninga na ngai po ye pa bika na yango po ye pa bikisi ngai po tosala ni tobika ndenge moko pe tozwi verset yango tobi tokotika ngo boye te tolobela bino botanga Josué 6 pe bopratique eza na Josué 6 na ta oyo mateya mosusu eza te bandeko na nga biso baoyo toza nzambe obuka bamboko mateya ezali Josué 6 ape biso yango soki otosa otosi soki omona ososoli bien te mama Rebeka na Josué 6 yango nasala nini benganga na telefone nimero na nga ezalaka wana so benga na telefone mama Rebeka na tangi na moni boye yo tanga nano oyo sosoli oye na mpana nga soki il s'agit na bakisa na bakisi il s'agit kana modifier na modifier il s'agit na sunga o comprendre bien te na salisi yo pour comprendre bien mais l'essentiel yo tanga to komi na moment oyo to apprendre biso nyonso ensemble comme molimo mosatu azo apprendre biso ezaka na tango te kaka mama Rebeka nasaka ndeni lobela mba moko te na mona yo ata yo moko tangi Josué 6 a mama Rebeka talonga na comprendre yango nga pe na aider yo pe na bakisela yo oyo nga na sali po yo bika na libotano na bana j'espère bo sosoli j'espère bo comprendre nzamba lobi na biso famille ezoya nzala ezoya na bongisaki ba image na kanisaki na tindaki yango awa nyonso na comprendre te bandeko nanga na comprendre te pourquoi eyete pourquoi ba image yango eyete bozela bana na kolo na moneye na tana pause omoni mbula o ezoya ebuka banda tana kutu nde esali ba pont e ba train na biso tala mbula na mopepe nkolo ya munoko na ye ndenge tiki ba dega ya somo abuki alakisaki nga video oyo apesaki nga nakomaki yango eza mpona biloko oyo na bilanga nayebi te soki eza yango tala makambo kolo akosala ntango natalaki yango bamai ya kokotisa na bilanga ekozala boye j'espère ke yango te tala mopepe ya makasi j'espère bozomona mopepe ya makasi nalinga nalakisa bino makambo atalisa nga na bilanga apesi nga makambo ndeko na nga j'espère que bozo comprendre makambo bilanga ezali nde pasi ya bilanga nde moto eza penda yango oyo botala oyo namonaki biso bato olobaka tala botala biloko ndenge bebi bango bato oyo balonaka baloni po baya kobuka botala na bamboka oyo moye bazwa biloko eza te mpona nini mbula ebebisa mai ebebisa babandi kolongola oyo nyonso eke poubele balonaka bien bayaka kobuka pe bien bayaka kozwa bien soki baloni ebotaka soki baloni bazwaka tala mbula
ndenge ezobeta awa baloni moni pourquoi nzambe aketali apermettre biso toke mona oyo ekomeli bandeko mosusu mpo ekomela biso te awa baloni me mbula ebeti moni ndenge eza wana bozela ndenge ezokoma nazwaki yango bomoni eloko oyo wana bakomboli liboso ezalaka boye oyo wana omoni ndenge liboso ezalaka bazwa kozwila biso mpo balesa biso tolia tozala nourrir na yango me baye mpona bazwa babuka ndenge balakisi biso boye tolia ekomi ya batindika bakombola omoni ekomi ya batindika bakombola c'est le moment to se préparer famine ezoya nzala ezoya poso na bino anda oluka ngo toke na miniti ebele oyo nzambe atalisi nga na ndoto alelo peuple de Dieu nzala ezoya na bamboka oyo bitumba mpe ezoya na bamboka tozali mpepe ya nkulu bato ebele baza na batiktok namona bamillion de million batalaka mpe babwaka liskuna bozomona makambo ekomeli baninga mosusu ezoya awa place oyo ezoya papa alobi eza esu mosika te awa ekomi pembeni ndenge alobi ekomi pembeni nalobi ekomi pembeni oyo alobi nanga na ndoto bato bazala mpe na molimo mosantu bato mosusu mpe batuna mpa basali na nzambe ekomi pembeni donc ça veut dire nzambe ekoprépare biso alobi eloko moto ekokoma saki na révélé bana nanga tala nzambe ekopesa nga si nini bandeko no bakokite mpe pourquoi bakokite mpe bakende wapi parce que epe ya nzambe eza kotelema mpe na makambo ebele akoloba na video wana oyo na okoma mpona bana poto nyonso bato babima libanda mboka oyo ezali mpona kaka nayebisa bino nayebi te mponga nayeba mpe koloba te na makambo mosusu nalobaka bien koloba bien nalobaka bien me nayebi te soki yo comprendre message bien nzambe alobi na biso ke makambo alobaka na biso atalisaki biso ekomi pembeni ça veut dire bato mosusu babandaka provision avant nde bayokaka biloko mosusu ebebi bango ebimbi bango banyama me bino baoyo boza kuna chance nzambe alobi ekomi pembeni so bobanda sikoyo obandi soki omoni ke olobi ke nga na obanda sikoyo te nga mpe na obondela na osenga nzambe sini nzambe mpe alobelanga bino mpe obotyaka tembe bozela batoma bozelaka makambo yango nde bokoyebaki te basi moko mpe baloba makambo oyo ke nzala ekoya mama Rebeka ayebisa biso ke makambo papa alobi ekomi pembeni nayebisi bino bosala attention bosauve systeme ya bana na bino boyede systeme ya bana na bino makambo ezochange boboyaki elamba ya flair mbongo asika ezoya j'espère boza na mateya ya mbongo ya sika ya corne moko ya nyama corne moko botanga na bible alors mbongo wana nazoyeba te so toanda olalisa ngo na balcon to tokosimba ngo tolati diga to tokosimba mboka nde tosimbaka mbongo nzambe aosunga biso na bandeko bazokomprendre bamessage te bakomprenaka message mpe bolobaka bien zomona eloko eleki losambo eza te na video oyo nzambe alobi na biso kaka makambo oyo ekomi pembeni po ekota na mboka oyo ekomi pembeni po ekota na bamboka na biso ekomi pembeni tosomba biloko tosala provision talanga ndeko na bino nakenda kokwakola tuki oyo ya mai lobi na memi yango na mutu na ba nzambe taka eloko abona ntiango na mutu somo so na tie bino bokima nazotambola na oka boye ngako nayokaka soni te bandeko na nga nateka malala nayokaka soni te nga nateka malala bandeko eloko ya monene 200 litre oyo soki 220 litre ezala nga na mutu bandeko nazotambola na yango kita mata nyonso wana kaka mpona mai bana bazanga mai te to mosusu nzambe makambo olakisa biso na ndoto tosunga batata na gobeli moko ya mai ya kopesa bango mpo toza na révélation nzambe alola apambola bino peuple de Sion soki okomprendre message bien te koto ya système ke okotisa bo eloko eza te obenga na telefone numéro nango ezalaka wana mais par rapport ya famine bao basombaki biloko bobwaka te bobomba te makambo ekomi pembeni tovanda tolamuka bo makambo ebandi parce que mpona nini
po makambo ekomi pembeni. Moto aza na mandoki atalisa kote oyo aozela kaka ainsi dit l'Éternel bandeko. Ah, Maman Rebecca bango bazalaka ya bato ya Nzambe te. Comment ainsi dit l'Éternel bokanisa mokonzi ya Babylone. Nzambe ntango abundisaka bato kokanisa te ye moko deja aza na biso azobunda deja. Mais bato baza na binemi akolamusa bona apesa akomisa Faraon motema makasi akolamuka kaka boye biseke yindisa alamuki kana bula oyindisa abandi oyindisa. Mais pona bana baza pris na verset biblique apesa bango na Josué 6 pona bana ayebisa bana basala provision basomba na batuki oyo ya mai pona bana apesa biso nombre ya farine déjà na loba na video wana boke talo na lata verre na chafula lokwa ba Mama Maria pona nombre ya mai natia na video wana boke etala ona lata robe ya verre na tia foulard boye kitanga na bwaka foulard wana lokwa Mama Maria. Donc bokende kotala video wana napesa nombre ya mai tozala na mai pak do apesanga na ndoto nombre wana apesanga nombre ya farine wana na pongi nanga botala na video wana famille ozomona. Alors lelo oyo toloba su makambo yango te mais ayebisi ngai makambo wana ekomi pembeni. Mais nayebi na kati na bino bamisu bandimaka te, nayebaki na kati na bino bamisu basomba te yango moni. Donc makambo wana ekomi pembeni nakovanda mpe na bongisi mpo na ngai moko parce que deya toloba yango mpe eza na TV toa na problème na Nzambe te parce que oyo atinda biso tosala tosali bamatoyi mangongi oyo bakotia te batie te oyo bango balingaka bamona batoma bamonaka me ngai lisanse teke mwana Nzambe nasali devoir na ngai deja naloba eza wana. Mais soki moto atala na ye te oyo nalati elamba vert natia boye foulard ya noir na motu elamba vert yango eza maboko soki otali Nzambe azwi lokumu soki oboki oyeba nombre ya mai nombre ya farine Nzambe mpe azwaka lokumu. Me ngai apesanga nombre wana po aloba soki bapasi eyeli mpe kozala te babiloko wana ozwi ata pati osaleli bana no ata gofre balie osaleli bana no ata eloko balie eloko Nzambe aloba na kaka na farine yango wana ezala ebele mpo tosomba semo tokolia ngo na babiloko nini. Me mikate ngai na ebosala bamikate toyebi kosala ya baforme ebele ya ba8 ya baforme ya bagato ya baforme ya baboule toyebi osala ngo mpe tokokrea mpe biso bamayele nga Nzambe mpe nazwa bassin ye Nzambe aolakisa nga ye mo mpe na farine aolakisa nde na osala osomona alipona bana tokufa nakufela bana nzala te osomona. Alors c'est le moment boke etala video wana soki oyebi yango tobengi ngo Mama Rebecca tindelanga video yango place oyo opesa nombre ya farine na mai tindelanga na WhatsApp nanga na ozwango na tindelo na WhatsApp amsu koluka oyeba te mais osengi nganga na tindeli oyo okoti utali ozomona makambo ekomi pembeni ngeka na signale bino oyo alakisi nga na ntongo lelo ke makambo wana ekomi pembeni osala 3 ans 3 ans wana okolo apesi biso 3 ans wana eza nango 3 ans ya guerre te guerre 3 ans te mais po to guerre ye bambule ye abuki bamboka donc mpo bato batelema lisusu tokóma na mwa vimo oyo akolia mpe akota magasin kosomba to mosusu dirane eza biso 3 ans toyebi te to mosusu apres bamakambo oyo mpe mbama mpe bango bafungwama miso mpe bakotisa systeme na bango avosomba avolia fo ezala biso boye wana toyebi te wana ezanga Mama Rebecca na lobi toyebi te yango wana Nzambe abina ntango wana mpo bango bazala na posa nombre moko boya deke nombre wana esili ya moniteur biso tondokende bhôpital nayebisi Nzambe na ozwa vaccin te salanga na kende hôpital na bota nazwa bakilo bandeko nanga meme avant kota kana hôpital ezali ka vaccin mpona ni baseraki biso bongo meme magasin Carrefour vaccin papier ya vaccin baseraki biso bo makasi mpo te nini nombre bango bazalaki na posa bazwa ekoka bango ozomona nde nazwaki vaccin mondeko nanga mosusu asalaki papier na ye nde yango na banda kokoti ya l'hôpital ka nde nayebisaki Nzambe ntina botaki ti lelo natikala kozwa eloko wana te mpona nini nazwaki stratégie mosusu ya kokotela kuna mpa na bango ya kokotela na magasin na eloko ya monenga azwaki nga nasalelaki yango estce ozomona mais nombre na bango ntango ekokaki bayebi nombre bit par rapport à baordinateur na bango elakisaka bango makambo bayebi déjà totendre 6 millions déjà bazwi alors nde bazwaki wana esili bakofungola balashe tokokota na Carrefour tokosomba biloko ndenge moko mpe lisusu soki ka systeme wana ye boyeba systeme so oyebi systeme tobenga Mama Rebecca systeme nini so systeme na bango ye wana ka eza mpona fungola bino miso
système na bango ye ava tokota magasin ava tolia futu ezala nango donc baa mpe na nombre oyo bango bakolinga bapesa yango eza na mokili mobima te forcé na bato nyonso te bango moko bakozela yango kuna oza nango te olia te oza yango te osomba te wana ava eloko wana moto atia yango loba ye moko aza convaincu na nzambe mpo na ngai na kotia yango te alors soki oza na biloko na yo na ndako ekosauve yo wana mai no na ndako ozokenzakenza kobikisa pendant que nombre na bango mpe lisusu ekoka so nombre na bango ekoki balashaka parce que batendre but na bango batendre objectif na bango par rapport ya nombre oyo bango balingaki bapesa bakotya biloko wana ozomona kozalaka pressé te vaccin ye okezwa eloko boye okezwa non kozala pressé te kozala pressé te parce que boyebi te badega makambo mosusu nzambe alakisa biso eza kaka na bakambo wana eza na oyela bato na nsima boyebi te oyo nzambe atalisa biso yango permete te tozwa yango moni ke bozala mayele bao bacomprendre ke mama Rebeka asali video oyo mikimaka lelo makambo amoni ke makambo ekomi pembeni to se prépare nga ona bande kosala provision te makambo ekomi pembeni donc nabanda ta ndamu nasimba natia nano makambo ekomi pembeni mpo bilo mosusu nga na lie meme semo na nga na lielilili awo eza kaka nga mona sombaki to naza na eloko te ya esungi mpe ngai alors me nzambe alobi makambo ekomi pembeni soki otie mpe motu makasi video mpe etikalika wana video mpe ezaka wana ngai nasambela mpona bino natika révélation kola apesi nga mpe napesi na libota na ye mosala na nga esili nazwi na partage nabondela mpona bino nzambe abolamu asala bino bolamu Seigneur Jésus napesi yo merci nzambe abosantu nzambe ya Abraham ya Isaki ya Jacob nzambe abakoko na biso opesi nga message na tongo alelo ke makambo ekomi pembeni nzambe olobi na nga lisusu ke makambo ekosala 3 ans nayebi te taki mayele ya moto to réfléchir papa soki nalobi mabe limbisanga place oyo nayobi ke 3 ans wana miso eza ya guerre caractère 3 ans wana ngai nde moto na décortique yango na panzi yango ke 3 ans wana mpe kokozala ke makambo eye tosombi biloko mais netake tozonga bien makambo ekoma bien ekomema biso na 3 ans mais to mosobi te eza mpe na bongo te eza boye nga nalobi mabe limbisanga na passe message mabe limbisanga bato bacomprendre pensée na yo kolo mpe fongola bango mayele na ndongo fongolaka biso mayele to mpe biso bapesaka biso mpe bamessage kolo nzambe ya lola sunga libota na yo olobi na biso ke makambo oyo ekomi pembeni nzambe ya bomoi topartage message yo na famille na yo nde bango bazwili nayebi te sosolisa bango landa bango na nzela sina na ndenge ya nsima video oyo mpo olobela bango mpo olakisa bango nayebi ke koloba mpe mosu lelo te lobi te me oya okonfirme bango message oyo tie epai na yo sala bango bayokanga na litoi ya lola mpo bakomprendre ngai mponga mpe nayebi koloba te papa afin keke bolamu netalisama na libota na yo oza mposa obikisa bango natalisi bango message oyo tie epai na yo olobi na biso biloko ekomi pembeni makambo ekomi pembeni mpo oyebisi biso tosala ata attention nayebisi bango oyo olobi na nga batela bango bomba bango pia bango makasi ya komema tapaki moko ado na ndako na bango pesa bango mayele ya kofongola bango misu bakomprendre makambo ebele bango baza na matoi te bayokelaka pa baninga yolaki biso ntango ezoya bango mo mpe bakoyoka bango mo mpe bakomona nyonso tomonaka eza lisusu te toza kozela yango batémoigne grande mpe puissance ya bolamu na yo na bondeli bongo batela bango Seigneur bomba bango bandeko na biso basufri mingi papa na bamboko banyokwami mingi bakufi mingi Yesu masiya na bamboka oyo Yesu tosengi grâce ngolu na yo etalisama papa tala maladi eyaki kolo ememi bandeko na biso etiki baveve etiki baofele Seigneur Jésus tapasho deja eza na bandako kolo bwatela bango papa na makambo otalisi biso na kombo na Yesu masiya amen. Moni na uchu olamu kaka abuya ya bandeko na nga nayebisaka bino na bombela bino te fatigue moko ese manifestaka to mona vandi kimia na koba ye na miso na bino te boye na plein vidéo esala bien te mais ba fatigue moko ezaka nga na kima bango 4 heures na kimi bango mosusu 6 heures na kati pour na lala miso bien te na yebo mona tout fatigue la na ndemba kosi na sakita eloko na mama ki na mutu donc eza posunga bino tika nzambe ya Israël apambola bino bandeko na nga makambo ekomi pembeni abatela bino abomba bino tomona na lisusu nzambe asala bino bolamu bye je vous aime beaucoup.